Générique, hein? Bonjour, na batutu bazotala biso sur télé24live.com. ezali ngai Julie Poyalama, Toronto, Canada. Donc toye lisusu mpona émission na biso booster ndenge toyaka chaque samedi. Bolimbisa moke mpo grippe eze dérange nga samedi passé nasalaki te mpona grippe ebetenga yango nasalai émission te. Mais lelo comme tolobaki soki eloko oloba eza tokoya nde na bitoya tosisa makambo oyo tobandaki kolobela na Olivier Bolia semaine passée sur makambo ya pasteur Moïse Mbiye. batutu bomoni na baimage ndenge eleki na kobeta mwa liso moke mpona bato mosusu bayebi te meyebani nango deja makambo oyo eza kuna na parquet na mboka na biso ya Congo. Mwana mwasi oyo Eliane a porté pasteur Moïse Mbiye plainte que abandon bimane na âge ya 17 ans et puis a violé balongola ye bazemi bamelisaki bakisi tout ça po bake kolongolisa bazemi. Alors nyonso wana esali mwa makelele bato ebele bakabwani disons badiscussion esalemi. Mais dossier yango nde tozoloba boye eza déjà kuna na justice kuna na mboka na biso na Congo. Mais à part ça toye komona lisusu na ba réseaux sociaux ke bakangaki bandeko na biso oyo basimbela pasteur téléphone balobi que selon police wana ndenge apesaki compte rendu que bazobela bakutu ben civique wana mibale bango mutu bazwaki portable ya pasteur. Alors bazwaki ba image oyo ezalaki na kati nde bomoni ba image wana ebimaki. Ba image oyo nyonso ebimaki wana ezalaki pasteur te mutu apubliaki yango. Donc ezalaki bato oyo basalaka na ye babetaka musique na ye nde mutu bayebaki na kopublie ba image mosusu yango wana omoni bakangaki bango. Mais ndenge tozoloba pe boye batiki bango bayebi na kobimisa bango. Mais lundi ndenge église de réveil esengaki oyo bakambaka église de réveil babaki que il faut famille ya Eliane na pasteur bayeba na kotia na se bakitisa bayokana mpona bakende ngo na justice te bango baza bana nzambe bakokende kuna te tout ça là. Mais nde tozoloba boye dossier eza nango ka na justice. Je crois lundi déjà bakobanda procès ya mwana na baki te na benga Olivier Boya susu po tosisa lisolo yango mpe esila te nayebi te soki ekoma ti wapi. Mais mpona biso na télé 24 tobeta lelo tokontinue yango susu te lelo eza suka soki bakontinue bamakambo na bango bakontinue. Alors bino mo bozomona mpe na réseaux sociaux groupe mosusu ya bapasteur babimi balobi ke bango bazosupporter pasteur Moïse Mbiye parce que roi David pe abomaka mwasi ya Iri abomaka soda Iri abimana mwasi ya Iri nzambe pa limbisaka na ye. Donc bango pasteur Moïse ezali mbala boso te mwana wana akosi na ye aviolaki ye te ezalaki bilengi na bango comment bakokoma ti na niveau wana bake na justice parce que eza bilengi na bango. Donc baza wana 10 000 pasteurs oyo baza derrière Moïse Mbiye oyo bazosupporter ye. Donc bango bandimi na bango te ke mwana wana baviolaki ye. Et puis bandimi te ke baimage wana oyo elekaki ezalaki ye. Bon yango wana groupe ya bapasteur mosusu bazali pour ye, groupe ya misusu mpe baza contre ye balobi que normalement ye ndenge azali wana il faut normalement assimiler ateya lisusu te parce que bavideo mosusu bamoni ezali catastrophe akoteya lisusu te il faut avanda basuspendre ye. Mais groupe mosusu etelemi bakosuspendre ye te parce église wana ezali église ya mutu oyo anotanga komba pasteur yango te mutu wana te. Donc ye il faut continuer kaka côté ya donc omoni côté niveau ekomeli yango wana. Donc c'est ça naza na invité nanga napesi bino kaka mwa introduction na makambo oyo ezoleka
pour na bozwa quand même idée pour na toyeba nde ya kosola baoyo mpe bakolinga kobenga bobengi na bino na numéro na biso ezali 416 877 096 bolimbisama mpo mosusu mwa na tuse boyeboye eza poli te donc nzambe apambola bino nayambi invité nanga mbala moko. Bonjour Monsieur Bolia. Bonjour Maman Booster. Nene kitoko. Donc nayambi lisusu parce que moni dossier ndenge ezokende tokende na mbangu tomoni déjà Pasteur Moïse aza déjà na Congo kuna mais façon babande kolobela soka komi bazokange mbala moko tomoni mpe bakangi ete okoloba nini mpo makambo nyonso ezoleka. Moi premièrement na remercier Studio Papa Raphaël pour na temps oyo bo pesinga na pour continuer histoire to bandango kala ti makambo yo kokoma ti ezo continuer boye. Merci vraiment pour na invitation na cadre kitoko nazomona bato bazozwa mosala au sérieux te mawa mingi parce que mbongo ezokufa wana yebi te est-ce que bozolia bien est-ce que botiki kolia ou bien bapondu kaka na loso to misuni ezala su te parce que dépense na moni awa tosaka po tobongisa non po quand même bien fierté pour na Toronto komona ozosala mosala bacondition ya boye na papa Alain Kindeki bato nyonso basoutenaka mosala vraiment yango na bi merci mingi tokembala moko li dossier oyo parce que tolobaki na mboka na biso état de droit ifo ezala mais tomoni ke état de droit yango ekomi kokonte soki ezali bakofi olomide héritier bakangama tomona me bapoliticien na biso bajomi bakanga bango mais ce que ekomi na makambo ya Pasteur Moïse Mbiye ekomi 10 000 pasteurs babimi o bazo soutenir ye babi mwana wana aza lokuto koloba ni toke mbamba mais ngala ye pola sola makamba bandi oyo ba pasteur yo kotinga suna politique okobe ba état de droit ngala ye kola makamba babandi babandi siko balataka col babi baza ba pasteur mais yo lobi susu état de droit mais mukola état de droit kutu que son âme repose en paix, Papa Etienne Tshisekedi. Les lots 3 ans, Koufa, état de droit qui est nanaye. Moi, la Nazam, à ça, n'est pas Kabila. Ah, donc il faut que tu appelles c'était dans les lots ali jour, Papa Biso, Atika Biso, Papa Etienne Tshisekedi, Atika Biso, les lots. Donc voilà, donc tous attendons une minute à silence pour la mémoire. En tout cas. Azaki parfait mais Azaki papa vraiment voilà. Donc yende mutazama état de droit penza donc bana mususu te donc to limbi ça pour la lobby on continue politique comme ça voilà état de droit te limbi ça la famille d'abord bani botobe to masala limbi ça les gens en politique mais la lobby na sens que état de droit est raté donc siko koloba nini po makambo mwana wana balobi kaza lokuta eza nango diplôme na yo vraiment yango obongisi question longoli état de droit merci mais eloko ezalaki nayaki mpona lobake babandi wana Mai Kalambai Moïse Mbiye nyonso wana bakokanga bango kobanga te justice ya biso lokola ezalaka nango mbilinga mbinga mais justice ya nzambe koya koede mpona kokanga parce que bandeko wana mibale babandi tobengaka bango babandi parce que bazolata nkombo ya nzambe ndenge papa yembaki elengi ya yesu bokolataka mpo boeskrokaka bato yango sikoyo preuve yango ezosala soni parce que na bato ya mokili na bato so ya banini babi niveau Moïse Mbiye kindumba na ye ata ya redi ezalaki boye te ata ya bastino banani susu bashai ngenge bala bakindumba wana te banani susu babima petit na ngai propre Ibraton piana aza na kindumba neti ya Moïse Mbiye te donc baza bato moko bakokangama na bango parce que eza vie na bango une vie criminelle et baza association moko basali yango ozomona bato même frère JF Ifongi bazo dénoncer Blaise Manzambi nde mutu asala suki chaîne moko Karazare ma pona kolekisa babandi
promotion ba bandi wana nyonso. Mais pour répondre directement à la question, bako kangama justice ezala mibale oyo ase na ya nzambe. Oyo nzambe déjà tosto monique nzambe a reversé bango kindumba moko mais ba vidéo eza na police mais siko pona ndenge bazoloba po ba pasteur moi to pesa bango gaz ezate pasteur oyo aleki wana lobi ke mwana mwasi wana za lokuta ndenge ezali wana ezali viol te batikala ko violer te batikala ko longola ezemi te. Et puis, ndenge za wana bango baza pour pasteur Moïse Mbie que ceux qui écoutent moyen kanga pe église te pour continuer ka côté parce que mwana wana akosi bakoko violer te. Ezali bilengi na bango mibale comment ya ko ke na justice. Alors biso tant to le ma pasteur Moïse Mbie pasteur Moïse Mbie asalaki serment moko il y a 3 semaines non alobaki nini alingaka kobala mais nzamba ebisaki ete kobala ti. Bon, nzamba apekisio libala. Mais apekisio ekobote apekisio kozwa basi te batindela ba vidéo parce que ba vidéo basi batindela nani Moïse Mbie na Mike Kamba ezebele. Na bango so tali vidéo mususu ya Eliane yemoko leki wana Mbie mutazo filmer ye. Azo bina azo bisala ba danse sexy banini. Donc baza batute oyo bazo sala musala nzambe. Baza bateau ba quoi ici ba yokisi biso ba chrétien pour un musulman tena chrétien mais naza na ba master ba musulman ba bouddhiste ba rosicrucien ba formation matali ba mais ngala ka chrétien ozomona donc et ayokisi biso tout soni pasteur akindumba ya ndengwana lelo biso problème na biso zani makambu pasteur Mbie alobaki ye akipaka basi te ye asaka ne logote nzoka ndomoni le contraire. Alors ce pasteur là qui vient raconter n'importe quoi ba pasteur ba pamba ba pasteur moko est-ce que ba pasteur wana vma ko ya vma boya hotel biso to lingate eza ba pasteur mususu oyo baza wana bango na bango ba aventurier alors ils se soutiennent entre eux de ce qui se ressemble et un problème te mais tozolanda ba déclaration nous suivons ce que ce gars là Mbie avait déclaré que yé atimbaka basi te asalaka boye te. Alors yango les ont intéressé corps de Christ eza te ke omaka mwana na mwana muke mais andime pour la nini parce que normalement il fallait déjà dès le départ à funda mais elle ce qu'on y est déjà a commis déjà na bolingo so totali bien ozomona nde batu ba otalanga so totali bien dossier o ezali dossier ya batu mibale balinganaki parce que soko tali mwana wana na ndenge abakendela ngo ndenge wana ezali ki azobanga ete biso to mona e pasteur que a pasteur Moïse Mbie mais moi na somone pasteur ya zomona chéri na yende oyo abima na so na kibo mwana ezali kambo oyo ya pasteur ya zomona donc yende chéri na ye o babima na ye parce que niveau oyo bozomona te ke azala crainte penza te ya ye azala ngote parce que aza trop sûr na makambo na ye oyo basalaki bango mibale mama na ngai oyebi tozolo balikama mensonge oyebi mwana wana kosaki mais biloko lelo ba vidéo police alobi o azanango abike ba vidéo to ba oye pa bandeko ba kangaki o Moïse Mbie akio senga ba libérer poazo banga procès public babimisa ba vidéo na public abi te to que non sala tout bandeko la babima mais la réalité est que les pasteur va bien le pasteur nga bien leki na Mbie leki na Mbie azala téléphone so azobeta concert apesaka ngo ba jeune frère moko basimbela ye ba jeune frère wana so bazwi bayambaka bapele bakotaka na bavideo bafoto na ye alors bazozwa bapele na bavideo na bafoto bazose partager entre bango d'abord eza nango mpe crime te po eza teke mbongo nini ezaka photo alors baleki wana bazose partager bafoto wana et puis la police balobi ke ba photo to moni soki to lakisi bino bokondima te donc Mike Kalambai te na bose Moïse Mbie aza na vie moko sexuelle moko ya mabe
Exact, écoute, aza faux pasteur pour la matière, na terre, na yoka ate bon, na yoka o yasuka na ba serment na ba bêtise azoloba. Mais sur le plan, ya vie na ye, no akamba, pourquoi ozokosa ozoloba oyo ozali te ozolinga bat bakanisa ozandengo wana. Bazelaka, ngala landaka témoignage ya Flamme Kapaya. Flamme Kapaya lobaka okuta na famille chrétien, banini, mazako bete pa weraso. Mais tant que moni balimba lié na Londres, abi non, musique eza ya bakindoki, atika akota la mamba osambela asala. Mais Moïse Mbi, les deux bandits, Moïse Mbi et Mike Alambai, baza ba bandit belé. Ba misusu na bano tanga tokomboa na maison mère ba fâché. Alors ba bandit wana nyonso bazozo ba mbongo bato, bazozo ba biloko bato, bazosala ba biloko ndengwana. Oh, bah, Moïse Mbia, sur à côté quartier, l'attendant à composer bien. Mais les lois ont un problème, tu te dis que batu ya musique, bah, vivara, na vie wana. Mais oye pas nzamba. À côté quartier, l'attendant, yé nzamba poney depuis le bout maman na yé. Oyokinde pasteur na lobité, à lobi que ezali batak, bazo attaquer yé. Ezali que nzamba poney le bout depuis le bout maman na yé. Moi na wala zali. Donc diable donc azo utiliser ye pour akoyisa pasteur abebisa ministère ya pasteur ye ba pona depuis libuma maman bon siko biso siko ba pona biso depuis fondation de la terre donc nzamba pona bat na ba libumote nzamba pona ko déjà avant zala ba millions asebi ko zala donc wala so ma ke mutu moko boye azo ba mama pamba la vérité est que nous avons des pasteurs Moni Moïse Mbi nani na ba nani na ba to bakisa na ba lek na biso ba Herman Kasongo to bakisi nyonso wana bazali na vie moko o bazo loba wana eza lokuta basi nyonso église wana basi na bango basala Moïse Mbi azalaka ye mona pokwa bo afandi na ndako abengi ba fille atikali mutakala bazo talana yo mona kia wala babilo mais ba photo ba image ba chebiso que Moïse Mbi azala alati tricoté wana sani na caméra na liboko asimbi yango bo wana montage tout wana ba photo na montage mais eloko mutu eza mona poto afandaka pour que monter Moïse Mbi représente quoi? Surtout autant ba combattant ba Boketu premier ba Olivier Bolia ba Starlet Malimu ba zotanga su banani ba tanga ba Eric Moulalu ba tangi ba mutunanga Kerwin Mawizo ba tangi ba twana ba Fabien banani est-ce que vraiment Moïse Mbi a na poids ya batwane ngwana non Moïse Mbi a bandi et les loto sepeli parce que ekofungola moi porte pour la Congolais bakoma koyeba ko sambela na bosolo. C'est un bandit. So li maramba basi tika micro. C'est ça. So li maramba ya bana mike et puis bana nyonso so mona bima na bango abandaka na bango na ba 15 ans 17 ans. C'est pas sérieux. Mais siko pa au moni ndenge zana siko eza nini que problème sous ces zali ya roi David prédication va comme discours télé les ali que roi David paie à Bomaki. Alors le quoi roi David paie à Bomaki Moïse Mbi paie à Salimabe mutakoko bambaye mabanga ezalité parce que landi pasteur moko lobi na ba émission wana tanga kombo na eta lobi que bino bozolo banini pona pasteur Moïse Mbi ke o bakanga yo basabo est-ce que yemte bosa sali sumu roi David ndenge zawana abomaka pe iri na kati ya Bible alinga kumwasa muninga abomi na soda na ye wana alors nzambe alimbisaki donc pona pasteur wana roi David aboma yoko lo bani place wana omoni le problème encore je reviens à ce que je disais Moïse Mbi so epsa biso ka bomaka ala la kabala mike à ces films mitakala devant bana mike asalaka makambo wana nyonso tonga to ba Moïse toyebaki osalaka ngo mais il s'est présenté comme un saint ayemba nzembo moko boye tanga kitaka soki boye soko mutu wana kitaka soko na lumière makambo oyo toyoki mutu wana kitaka tanga kitaka nana kitaka moike ezalaki mami wata nga sola na vie nanga John Olo na tuna eve
nzembo wa mansanga wana mbote ya pamba abi mansanga wana ezali azali mami wata abi oui petit aki mami wata ozo comprendre donc bango bayembaka bamami wata ntango azo batanga akitaka eza nzambe te nzambe asafanda na mitema bato bozo comprendre te il faut être dans les écritures pour déceler bamensonge wana mutu wana akitaka eza mami wata na ye oyo ayebisaki nani comment il s'appelle mbiye okubala te nzambe alobaka na bato biloko ya bongo te nzambe abi remplissez le monde bon remplissez le monde en tant que bapédé il faut bozala na basi na mibali donc vous voyez ils disent des choses qui sont pas vraies yango lozomona lelo babimi na poissa les Congolais savent et tout le monde est dessus et tout le monde maintenant bakomi oluka nzambe na motema ba rejoindre et puis batwana biso ba combattant to bayaka bango parce que baza na alliance moko pona ko freiner mboka na biso boye barate mboka na biso bato balinga su misala te likolo ya église mboka na biso bato balinga su vérité te likolo ya église mboka na biso bato bakoma ba hypocrite likolo na église mboka na biso bato bakoma miyibi likolo na église e bazoyiba bazomela bango basalaka bagene bango tu babourreau tala Moïse Mbiye un bourreau mais asalaka gene yango siko koloba nini kasi mpo na rapport ya police ndenge bakangaki bavideo wana parce que police alobi ke na bavideo wana air bazwi appareil baretrouve 20 vidéo na kati ya 20 vidéo wana donc eza somo ya kosakana te sikoyo koloba nini donc ndenge mpe babimisi bango seke dossier esili nango non il faut apporter clarification moko bavideo oyo police azwi eza bavideo batindelaki garçon moko ozomona mais bavideo oyo garçon oyo aza porté disparu ye nde mutu ayebi atindelaki nani na nani combien de vidéos oyo adétourné mabonza voilà non bon ça c'est une accusation fausse mabonza nyonso église wana ekendaka na famille ya Moïse Mbiye eza mutu moko akodétourne eloko te mboka mabonza badétournaka so mutu aza na pasi azwi moins $20 ya mabonza pourquoi oyo silika eza détournement ezali na gouvernement l'église te mbongo église eza ya mutu tu ozomona mutu tu akozwa mbongo wana yo ozomona détourne poni il fallait que epa na yo c'est ça nazoyebisa oke ba mauvaise conception mosusu tozala yango okodétourne mbongo église odétourne wana mbongo église eza ya mutu tu ndenge Moïse asombaka nango bakar nde mutu wana mpe soki alingi azwi ya dimanche abi ngai tobanda komona ngo ntonso ozali bana mike okende na mizika ya viva la muzika omona tamusu master papa oyemba moko aye wana abi beaucoup lelo nga na ozwa 5% recette aza master na ye orchestre na bango osomona donc l'église mpe eza ya biso tu ya nzambe donc moto akobenga moninga voleur na biloko oyo ozoyiba na Moïse na ndeko wana nani azwaka mingi. Donc ce sont de faux arguments. Et la preuve, nous avons vu, ces gens sont libérés, ils n'ont commis aucun crime. Et là, le baka dans le cadre, il y a mentionné qu'il y a état de droit. État de droit. Tout ce pays là qui était policier, on a zobé un civique, baboye. Pour la moutou, non la moni juge présomption d'innocence exacte. Bozo fancy bana mabele lokola ba sali eloko moko boye. Non, mouto yokutu o atika mutakala ye moko bo fandisi ndengwala te. Donc c'est ça, il faut la loi soit équitable et juste pour tous les Congolais. Donc bandeko wana malgré bazana mabe parce que bango ne balaxi comment est l'entourage de Moïse Mbiye. Mais na cadre ya biso to arabatu ndenga batu mingi ba ko benga nga bolia yo mona le roi yo za héritier Shebe anabi oui Shebe azalaki ata zo défendre eloko no mais soka moni mabe akoloba pe ke koto ezaki mabe nde pa bande koana malgré bango nde bazo sala vie wana na Moïse Mbiye ya Kindumba mais ndenge bakangaki bango ezaki anticonstitutionnel. Là il faut le dire tout haut boko benga bat ben civique boko fansa bango na mabele te pona un bandit lokola Moïse Mbiye. Non, ça vraiment j'étais révolté et nalobi que ba congolais botika su te ke basa ba congolais ndengola ba fansa bango ata ba kizo de nini oko fansa mudute oko motanga ba lettre pam papa
mutu akataka makambo ezali juge ezali bato te eza bapolisier te parce que dossier nde tozomonela ezokendele mwana na biso wana Eliane aza vraiment na soutien makasi te ndenge eza mpo bango balobi kuna bango baza na mbongo ebele bango nde mutu bayebani na Congo tout ça là donc mwana wana famille na eza nango na mbongo te yo siko koloba nini dossier na ndenge ezokendele ozomona nde ezokendeke bakosamba to bakosamba te bako condamné pasteur wana to bakondamné te parce que 10 000 pasteurs baza nsima na ye nde naoloba boye 10 000 kutu namoni kutu ti na YouTube natali émission mo namoni na banganga mutu moko asala baémission boye ya banganga banini bato mpe bakoti babike bakokanga te bato mpe basala oyo baémission mpo omona ezalaka rencontre ya parole de Dieu banganga bafétichère bango mpe babimi babike bakokanga ye te parce que mwana wana akosi yo ozomona ndenge nini mwana wana ndenge eza boye aza faible. C'est triste eloko moko il faut quand même koloba wana je te rejoins Maman Booster ke biso basi na biso bacongolaise on dirait bazala na likambo na bandeko na bango basi soki lelo basi mouvement féministe il y a basi na biso lokola Simone de Beauvoir batelema na France lokola na États-Unis Hillary Clinton Michelle Obama bazobima te c'est parce que epa na biso na Congo bino moko basi bobunda na bino soki mwasi moko neti yo ozosala bémission bo asalaka bémission abetaka masolo ya bato asalaka boye oleba tala ke non elle parle par exemple de viol de femmes est-ce que wana eza lisolo ya moto elle parle des enfants ndenge nalandaka bémission na yo mona mosala na kuzu na olanda litoi mo na bulo litoi mo azoyoka mais bana basi ya bacongolaise réveillez-vous moi je m'adresse à vous botika ko se combattre bino na bino botika komi yoka likunya bino na bino boyeba pe ba droit na bino basi. Parce que ce n'est pas normal. Chaque fois qu'une fille congolaise est violée, ce sont les femmes congolaises qui l'attaquent. Et c'est normal, bandeko nanga. Kaka basi ne, te, akosi, mobali wana sombela endaku. Bon, soki muta sombeni yondaku, muta pesi boye, viole longwe viole. To lokuta longwe lokuta. Basi ya ba congolaise, basala bino nini. Que bonimaka te soki mundeko no ba violer ye ou bien ba kosi na kende kuna kasi poani il fallait qu'à dénoncer avant à dénoncer nini avant. Est-ce que vous suivez même ce dossier? Est-ce que vous ne savez pas que Eliane était déjà en procès avec Moïse Mie ndaki marango? Elle avait déjà dénoncé. Vous n'étiez pas au courant. C'est ça le problème de Wabasi ba Congolais. Yango na ko interpeller bino ba maman congolaise. Boti kamakamba son ka bino na mokili. Soki ba violer congolaise, nde bino bomona rango ba malamu. So ba violer congolaise, komi akenda kikuna te, ye moko mutakenda ko linga mobali wana. Non, ça se fait nulle part ailleurs. Tu as bien invité. Ouais. Allô? Allô, bonsoir maman Julie. Oui, bonsoir. Oui, Cécile est visée à l'appareil. Bonsoir, Papa Bolia. Bonsoir, maman. Okay. Bon, vraiment, j'ai beaucoup apprécié vos analyses, très pertinentes et très édifiantes. Oui. Et je voulais intervenir parce que vraiment, Papa Bolia nous a interpellés, nous les femmes congolaises, à user de solidarité entre nous. Oui. C'est vrai que depuis que cette histoire a commencé, on a vraiment beaucoup du mal à réunir les mamans, je parle vraiment des mamans, autour de Eliane pour la soutenir. Sans compter le corps du Christ en général, les leaders. Parce que le problème en est quoi? C'est que cet homme, il a beau être pasteur, etc., il a commis ce que l'on appelle un crime, il a commis un délit. Maintenant, quitte à nous, à notre conscience, soit de le couvrir ou soit de ne pas le couvrir. Mais l'establishment religieux, les religieux, l'omerta religieuse veut que nous, chrétiens, nous puissions avaler tout et n'importe quoi. Alors que quand on regarde à la lumière des évangiles,
les évangiles sont clairs devant de comportements comme ça. Quand un frère se comporte comme ça, on doit le mettre à l'écart. Oui. Ça, c'est l'évangile, ce qui le dit. Ce n'est même pas moi, c'est écrit dans la parole. Dans les Corinthiens, on voyait la position de l'apôtre Paul quand un frère a été sorti avec la femme de son père. Oui. Il a dit, un tel homme, il ne faut même pas manger avec lui. Il a été vraiment, il a pris position. Mais maintenant, ce que moi je ne comprends pas, c'est que les pasteurs en général, ils sont tous autour du pasteur Moïse Mbilé, malgré les évidences qui sont là, et ils sont en train de prêcher, donc vraiment de monter la tête aux chrétiens, de leur laver le cerveau pour empêcher le chrétien de réfléchir par lui-même et de condamner ce qui est condamnable. Parce que l'on veuille ou pas, Éliane aussi, c'est un enfant de Dieu. Oui. Éliane, c'était une âme qui avait besoin aussi de la parole, qui avait besoin d'être sauvée. Oui. Maintenant, elle tombe entre les mains d'un tel prédateur. Vous dites que c'est de sa faute, il ne fallait pas qu'elle ouvre ses jambes. Mais elle avait quel âge quand même? Elle n'avait que 17 ans, c'était encore un enfant. Elle n'avait pas toutes les armes entre ses mains pour vraiment réfléchir. Elle était influencée par le personnage qu'elle avait au-devant d'elle. Et pour elle, sans doute, vu son background familial, c'était comme si elle avait gagné la loterie nationale. Il faut quand même tenir compte de tout cela. Donc, il faut qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu le même cas au Nigeria. Et au Nigeria, c'était encore pire parce que c'était une histoire qui datait de plus de 20 ans. Mais malgré que ça datait de plus de 20 ans, l'Église a soutenu cette femme. L'Église, et pourtant, le pasteur, là, c'est un grand pasteur. Il prêche souvent la prospérité. Son Église est pleine de chez les pleins. Un jeune beau gosse, un peu du genre de Moïse Mbilé. Mais les leaders nigériens pastoraux ont soutenu la sœur qui avait commencé la plainte, qui a sorti l'affaire. Mais pourtant, c'est une affaire qui datait de 20 ans. Mais là, c'est une affaire qui ne date même pas de 20 ans, de 3 ans, elle est récente. Mais malgré ça, on n'arrive pas à faire bloc autour de la victime, mais on fait bloc autour du bourreau. Il y a quelque chose qui ne va pas. On nous parle de David. Oui, David a péché, David a fait cela. Mais moi, j'ai une question à leur poser. Est-ce que David était chrétien? Est-ce que David avait le Saint-Esprit en lui? Est-ce que David portait Dieu en lui? Il y a une différence entre David de l'Ancien Testament et nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu. Il y a un niveau de péché, un niveau de non-sens que le chrétien ne peut pas commettre, ne peut pas rester là-dedans. C'est vrai qu'il a pu tomber. Tu tombes une fois, 2 fois, mais 1 an, 2 ans, 3 ans. Et encore les histoires qu'on entend. Mais quand même, il y a un minimum de... Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire avaler comme pilule? Et maintenant, comme j'ai écrit sur mon post Facebook, quand c'est les prêtres catholiques qui violent les enfants, etc., on condamne ces prêtres-là. Mais quand ce sont nos pasteurs, on dit que c'est la faute de Satan. Mais vous prenez les gens pour qui? Maintenant, donc, on peut tout faire au nom de la célébrité, au nom du titre, et on va s'en tirer sans problème. Parce qu'il faut couvrir les nôtres. Non, on n'est pas en train de l'aider si on couvre un tel homme. Ça trouve qu'il a un problème psychologique, il a besoin d'aide, il a besoin de délivrance, et vous nous demandez de le couvrir. Non, il faut exposer le mal pour ensuite, c'est pas lui que l'on expose, mais c'est les méfaits, c'est les œuvres qui sont au travers de lui qu'on est en train d'exposer. Et cela peut aider aussi d'autres qui sont dans le même cas. Parce que je pense que ces hommes de Dieu-là, ils ne veulent pas le pointer du doigt parce qu'eux-mêmes, là, les 4 doigts-là, ça revient vers eux. C'est vraiment un iceberg, cette histoire. Il y a encore d'autres histoires qui vont sortir. C'est vraiment un iceberg. Vraiment, Papa Bolia, merci pour l'appel de solidarité. J'espère que nos mamans, nos sœurs vont entendre cet appel-là, qu'on va tous se tenir solidaires autour de Éliane. On prie aussi pour le pasteur Moïse Mbilé. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Mais à un moment donné, il faut quand même faire preuve de discernement et prendre position et savoir appeler le mal mal et non le mal bien et le bien mal. Parce que là, il y a une confusion. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, que je vois, ces religieux, ils sont complètement, donc, moi, je les appelle des psychopathes, des malades. Oui. Comment vous pouvez appeler le mal bien et le bien mal? Il y a des preuves à l'appui, il y a les preuves, le policier lui-même. Vous voyez comment Dieu confond? Dieu est vraiment dans cette histoire-là, il est avec cette pauvre enfant. Parce que la vérité est sortie de la police. Maintenant, ils sont tous là confus, ils ne savent plus quoi dire. Et puis, non,
il faut qu'on soit, on décide d'être chrétien, ou soit nous sommes seulement des païens ou quoi que ce soit, parce que même les païens ont plus de jugeote que nous, même les païens ont plus de courage que nous. Le chrétien d'aujourd'hui congolais, c'est des lâches. Ce sont des lâches, ils ont peur que si je prends position, on ne va plus m'inviter à telle église, on ne va plus venir, on va se désabonner de mon compte Facebook et tout ça. Donc chacun est en train de défendre sa part du gâteau. Mais Dieu n'en a pas terminé avec tous ces faux-là. Ce n'est que le début. Merci beaucoup pour la parole donnée. Merci. Ok, voilà. Toyoki biso nyonso ndenge mama intervenir pona ko pesa éclaircissement donc nga na loba côté nga nde na conclusion ko loba nini yo. Non mais elle a tout dit hein. Et l'autre lobby voilà à rejoindre point de vue na biso que basi ba congolaise bino moko boza problème na bino. Boyina na trop bomikumisa na raté o alati moi menche bo ye menche mabe o boye e misusu kutu ko finga mibali ya baninga ko finga bana baninga oh non bana na e batanga na école bo bana ne baza boyete et tout ça c'est triste. Pourquoi boza bongo mboko yo même mutaboti mona handicapé na pesa exemple mama booster zo voiture no que no parquer place ba handicapé. Aux tickets. Il y a combien? 250. Bon, 250 par contre, un mois comme combien? Dans la valeur, bah, pèse handicapé dans beaucoup. Ok, tu es mutuka no place y handicapé, bah, pèse sur ticket, contravention, il y a 250 $. Bon, aux hommes, environ. Hein? Mais, biso, moi na muninga ou mon aza maladie ou bien na bota mwana moko boye atanga te nani ozofinga mwana ya ndeko na yo ya mwasi oza à l'aise. Tu vois, les femmes congolaises, réveillez-vous, vous devez arrêter d'être les ennemis des unes et des autres. Boti kabilo koana botika bilo soki mwasi asali mabe wana boloba mais soki mwasi a mi pesaki lokola leki na biso elianto mama Peniel regardez comment elle a été vilipendée soki a bombaka preuve ya photo wana te mais lelo alinga oloba nini donc et puis quand dolobi bato basataka qui n'est plus ce sont les femmes. Oui, ce sont les femmes. S'attaquer na mwasi lelo pe ba comme ko s'attaquer na Eliane mwana bato bozo mwana ke mwana azali vraiment hein donc abattu au lieu de soutenir rien comme qu'on repousser parce que oh wana zali mutu mboni na ope pasteur ngwazana mosoto talibia zane pe na mbongo malonga te parce que to kende to zonga bunto kutazana na ba million awa to uto tala ndenge et sali batu mingi pasi star na biso auti kotika biso na États-Unis awa Kobi ba million nini azana akei ba million nini mutu wana azana ngo banda kuboni azana ngo mais nzamba décider autrement lelo atiki biso parce que ba komo mona neti mbongo eleki parole de Dieu mbongo ekomi komata so mutu na voiture azolo ba français yende azali mutu oyo nzambe azo ko utiliser oyo kuna soka zoloba na lingala ye donc nzamba yebi yete ba o nzamba zo utiliser ce sont les gens qui parlent français, les gens qui prêchent en français, les gens qui roulent avec de voitures bango nde nzamba zo utiliser bango non nzamba utilizaka mutu tout même mutaliboma nzamba ko utiliser à travers mutaliboma pesio message. Mais lelo ndenge mama biso intervenir ba chrétien lelo ba komi oui nyonso ba yebisa ya ndimi a vérifier ba écriture te tout est correct et komi eloko zo pesa nga kanda bolimbisa nga ezande eloko ya roi David na komo yo kango trop même na ba réseaux sociaux mona bato ya roi David alinga ki mwasa iri aboma iri donc parole de Dieu on nzamba pesi biso alobi na biso nini que to garder l'écriture mais nando tanga kuna Deutéronome place Moïse azo ko pesa bana nzambe ba commandement alors bi ba commandement on azo pesa bino eza pona bo
pesa ngo pe bana na bino na ba petit fils na bino. Donc de génération en génération batu fo basani baza na crainte ya Nzambe. Mais si ko crainte eza sous pourquoi est-ce que les gens vont à l'église? Ceux qui l'ont beaucoup pour encourager que non, voilà, le roi David aussi avait tué, le roi David a aimé était sorti avec la femme d'Uri. Donc les gens maintenant vont aller, qu'est-ce que les gens vont aller faire à l'église? Siko babandoke ça nini neti pasteur wana ozo betela c'était na likambo roi David wana l'église no siko donc babandoke nda sali na kindumba a sali n'importe quoi aya akozo solo réponse ko loba ki roi David pas ça là ngo oh que bazo ke l'église pour que baza na crainte ya Nzambe pour biso tout a parfaité mais ya kokoisa mambala mbele papa la kokoisa makobeta beta ko linga ba jeune fille nyoso nde totali elobi Olivier Bolia nazo solo maloba ndengo lobi wana 20 vidéos mais c'est ça mais tout ça et so like ça que Congolais en général Balabasi en particulier bazo comprendre permettez na ça la emphase trop na likambo ya ba maman parce que quand même na Kivu wana ba viola banani ba maman na ba jeune fille na ba bébé ya basi bazo violer bango. Donc moi si o abengami congolaise o azali insensible na malheur ya moi si mususu et ça grave et ça inacceptable. Tokoyi koza société ya batamaboma te. Je sais que ba problème tozui ba makambeleki na bakivu makambezo le kala bakino wana baza ko pousser ba congolais to koma ba soba batamaboma mais tozala tosa moi sur saut d'orgueil toyeba ke ba maman congolaise arrêtez de vous haïr. Arrêtez à rosa bombanda na bino boponaka ba congolaise. Kofinga oh na koma na ndako na e bakiti neza rouge na koma giboy arrêtez de faire ça. Arrêtez bomi en anglais ko empower bomi tombo la bino basi ya mayele nga lo ba ngo expérience na pourquoi moi je crois na basi so otuni ba camarade na ngai otozali na bango na école primaire ngai na classe na biso ba première de la classe ti na 5e 6e et ozala kaka basi ngane na ozala 4e to 5e mais premier ti na 5e première ti na 5e kaka basi na basi. Donc muto yebisanga ke moi si azo bazali na lo bazo kosa parce que ce natali ndenge ba ikuna bazalaka na tengi ba masalanga kufa Claudine bangula maluma bangula basi mo mayele neto kufa. Mais yo lo ba moi si azoba non basi boza makasi bo simbana bola ki tozolo bateke bo telemela mibali mais bo telemela ba droit na bino ezali ba violer binoté boza la respecter boza la payer même salaire na mibali boza la respecter la mabala bino na kati ya mabala débat ezala collégial ezala te ke mobali moko ke na église atali yo boye sérieux yembaka yaka to solo la nini ngane na l'église nanga bat baleka na délivrance yango na église moko botozalaka na Toronto pona kata mama pasteur basali ya Nzambe mibale na yebi ba rôle ba kite ba leader mibale bazo wela délivrance ya fi moko. Oui, pourquoi ba on la délivrance parce que ba mbale ba bima na e bazo banga o ya ko délivrer fi yo il faut le ba maramba ça s'est passé ici à Toronto. Bazo wela délivrance à Mundi oh non délivrance à l'âme ton ça s'habiter tikanga la sala on mercredi donc ba komi église koti mobulu parce que ba wela nani a délivrer mutu. Vous voyez, donc ce sont des choses graves qui se passent à l'église. Ce n'est pas que nous parlons car pour la Moïse pour la petit Mike Kalambay, mais toujours le bac et ça système est commun koyiba mbongo. Donc église on a mon en assime. Est-ce que vous avez église mo bon à Toronto garçon mo à protocole à Abima qui n'a 10 filles à chorale. Ça s'est passé ici. Comment attendre ba combo Tekotanga batanga kombo te pardon l'église oh garçon moko abima la difi à mususu kutu babenga biso awa ke mususu asasi ezali kama Moïse mbi ete eza bato pele bazo sala kama mususu tolo bape mama ko beta sete toza bato apoto awa
toza moderne, toza obabenga lelo société post-moderne, toza même coup na temps moderne, tokomi après modernité. Donc bazo abiso le roi bato timboka ti. Bazo abiso le roi bato moko boye toza exposé na vérité te. Bazo abiso te le roi bato moko boye boli ya uta soki nganda jika te. Boli habite au Canada. Donc à ça ba critère na ba analyse nanga et ça le maka na ba instrument moko internationaux ya mayele. Donc je ne réfléchis pas comme un villageois, comme quelqu'un oh azabo azomona mutu moko soki ni te tozotala mabe na malamu. Instrument na biso. So moni ba benga ngai nomade cosmopolite sédentaire de l'éthique parce que natika la kaka ngai. Na changeaka te, nana la, nana piaka, nana kozwa, nakani, Olivier reste la même personne. Voilà. Tu évolues sur un parquet comme lundi dans procès n'engagement ba libérer ba garçon dans lobby, ba ndeko na biso ba frère na biso ba kanga ba zena ba pareil wana ba libérer bango sikoyo procès lundi on nde bazo banda procès okolo ba nini. Bon, après tout. Bon, histoire bah procès à Congo est un peu farfelu. Procès à Congo est toujours biaisé. Et puis bon, juge, avocat mingi, fonctionne à corruption, biloko belé, tout habite place au Kenya. Le plus important pour nous, c'est que message au yebani que c'est église moko il y a nino yo. Il y a Lokuta, un message à Lokuta, un pasteur à Lokuta. Donc, pour nous, aussi eu réponse à Nzambe parce que bate belé na bana web sabango bino yoka musique au poani. Oh non, ayemba bien ah, ko yemba bien mais mouton on est mona que moi genre bani mais lelo to komi batu récompensé batu bandimi que lelo que makambo na bana lo ba il y a 10 ans. Yango nde eso sa malelo. Hein? Ton babenga nga kukunyanga ngola sa prophète bola muka mutapesa nga komona ezali pasteur Wantwadi vice-président de l'église de Christ au Congo. Pasteur Wantwadi atalinga bi mwana elobelino eza lokola kukunyanga ngabi papa kukunyanga eza nini abi epana biso banyanga kukunyanga zaki mutu moko so alobi makambo esalemaka. Voilà ma preuve bozo mona ya kikuku nyanga na ngai po bino bolinga kaka mutu ye a tchoko alati bilamba moko rouge ale sapata rouge ale nde bomoni prophète parce que ba brama on peut ba olata ba bilamba ba rouge po ba moni prophète. Non, réveillons-nous, mettons plus d'amour na ba makambo na biso to ka souci ya basi to protéger ba maman. Peuple a protégé ba maman na yete aza peuple te oza sauvage nanu oza no ba peuple sauvage. Peuple il faut protéger ba maman mibali botelema bolem sa mo so bokute na Moïse bien na ba il y a 2 semaines on mingisi ye ko beta te pour la boy makamba bitumba on mingisi obi Moïse bien tu es brutal, tu es comme ça ta lo ba bouti qui est côté encore de Maroc et là ozomola. Il y a un message dans la voilà. Dans la pesi bakota la biso a mbote la pesi Franck Piana abi batu enquête mbote Franck Piana faut protéger ba maman nde tozolo bawa la pesi susu Odile Cécile Evezi Fournel azota la biso mbote atune kuta kwa ni bosala émission te grippe ta kunde na oloba donc nzamba pambola bio la pesi batutu bata biso ba mbote nazomona la main de l'Éternel bazali bate belé baza awa donc nzamba pambola bino na moni msusu awa nazomona kutu bien te Vasco mbote donc nzamba pambola bino biso to contre mutu te mais tozoloba kaka parce que binomo bomo na ndenge zo les réseaux sociaux tozolo ba piste na ba oyo ba kendara église o ba bik ba la chrétien yemoko foye ba ko discerner les biens et les mal kolobate que o te roi David parce que so de tibo to komi il kamba roi David comme too much au roi David a boma qu'est-ce qu'on va aller faire à l'église
donc to vanda na banda to bando ko boma to bando sa ba adultère to bando ko sa non to kenda église pour la nini pour na to zwa implice to tika mabe o nyoto bande ko sa ya mabe o mona ozaki ko sa msusu ozaki mutu moko ya ko boma nde to zaki na tango akalo mona mutu azaki msusu sauvage bandit a accepté Jésus Christ atiki mabe atiki mabe wana pe amemi pe bato mosusu na évangile na comportement oyo asali et puis ya kobeta société mpona zongisa Olivier maloba eza nini biso bato ya kopanza sango ezala te ke toka motema mabe mpona moi mutu moko miso bato ankete soki nini je ne sais pas soki olobi na biso pas mais toloba vérité ozomona lelo ndenge tozalaki na ntango aka ezalaki so mutu asali mabe omona mutu aleki directement ye asengi bino pardon repentance au moins chrétien moi nzambe o nyonso azali rempli du Saint-Esprit azana ba fruit de l'esprit azara na facilité ya kosala nini ya komikitisa devant mutu eza ba signe pour les enfants de Dieu o batalanga bato tout bazar rempli o penza bazara branché na mamba nzambe lorsqu'ils commettent des erreurs basala ni pardon ezaka facile pour la banque. Au moins mba moka koleka abino ndo peuple de Dieu na sala kibino mabe asoko fuka mako senga pardon mais ceux qui bomoni ba o ba linga ko senga batu pardon te o baza enflé d'orgueil pardon zate sanctification ezala raté na ba vie na bango ce sont les gens qui travaillent pour les diables parce que na makambo Satan il y a pas le pardon il y a pas la sanctification c'est clair batu botanga la Bible te pardon na sanctification pas batouane ezala raté bato basara mabe et bazana problème difficulté makasi pour senga pardon et puis pour se sanctifier à kokate mais si tu es un enfant de Dieu au moins que ceux qui n'a vandi bon olingo sala loko moko mabe boy au moins voix moko intérieur et ko interpeller yo Yesu et yebiso non ne fais pas ça mais ce que ceux qui voient les ailes pas na ote il faut zonga mbangu okendo lukanzambe voix wane zonga parce que yango mute guida biso au moins ngo sa bêtise bo ka voix wane lobeli ote ko sa le loko te ya ka na se voix wana au moins pekisi yo siko nga nazo tuna repentance eza susute pour les chrétiens les gens ne veulent plus demander pardon même na kata mabala mutazo kende ko sambela nzambe mais asali muninga na e mutazo kende église mais mobile asali mobile na mabe ye mutu asali kutu mobile mabe misusu to omona pa tozwa ba masole bele ye mutu abandi ye mutu anyokoli mobile boye akenda pa église mais pour asenga mobile ne pardon mabe azokoka te kosenga e pardon ya zaka danser donc pardon kotiti na ba foyer pardon kotiti na ba na ki amitié ba ko kosenga pardon te tu fais du mal à quelqu'un leka loba ndeko na ngai eloko wana salaki ezalaki mabe vraiment olimbisa ngai na sala vraiment mabe en tout cas limbisanga c'est simple komona boko nyonso kezonga nango normal mais eloko ezoboma bato mingi so otali 80% 100% bato bakende église nayebi te so to nga nakemba mona église de réveil église de réveil parce que na catholique bate ya biso bolingo boboto nyonso nakosengo pardon na seconde et ça angelote parce que ba prêcher biso depuis bana mikie tozala ba humilité wana mais oyo toye komona na kati ya église o wana pardon eza lisusu te mutu soki asali moninga mabe aye so aleki afingi sur internet soit na ba commentaire bandi kofinga Saint-Esprit eza lisusu te na ba vie ya bato to ndeni hein non mais c'est ça maman donc tu as que mission na monique comme le la église dimanche mais loko ça parce que ma belle qui likamba pardon wana tolandaki ndeko na biso Mike Alamai na journaliste mo boye wera mema na poto boye na bosana kombo na ye alors sikoyo abandaki azobenga nani komone nani azobenga mwasi ne peniel ma femme et mo bomoni abalukie abi cette personne là ngabi bon preuve ngolo ba ya violence au monde a changé ma femme cette personne là o comment benga peniel a remis cette personne
abi voilà au monde baluka do yoza moto yo bokoza ozalino na ndako bi onzo lia moko bambi basani na mire parce que o change quoi na lingala na biso bana kinto baka alaou kaka donc aza moto alaou kaka donc akozala azaki un peu pou moko komi moto mususu donc c'est ça mais ce qui était regrettable quand tu écoutes son discours c'est que azad alingolo baba français pas français za langue il y a commissionnaire ba miyibi hein français ça langue biso ba français et constater que to ebité to yebi on met to yebi ki na pour la battre musu c'est ça langue ya cop ya oya ki ala ki ke ye istaye ni même oyebi my god right français ba miyibi hein baza na président quartier latin ba français mo ya besco mais et là on ni to regretter que avec toutes les preuves automonaki ata pardonner mon maman et binyata alobi ne perdel na pardonner yo muto beta yo muto sala mabe yo muto sala bozoloba o pardonner tu vois yango na ndimi na makambo nde wonanga JF Fongi alobaki abi muto abotama na kindoki abi Thomas Lokofe ba Moïse Mbiye baza batu moko babungi baza na banganga banini mais oyo iye abotama na kindoki donc aotika la bongo la mutema te ayebi pardon te donc voilà mais pour te dire que c'est une écurie ya ba bandit donc to protéger bana na biso to protéger basi to protéger ba mbongo na biso mbongo na yo saka musala eza mbongo adimi te mbongo musala ezali po bana famille mwasi mobali no bozala bien arrêtez de bokotisa babilo bayebisa bino ba David wana banini toza na tanga ba David te to na tanga Jésus donc botika babiloko wana odim o mbongo ona osa soko kopesa eutana o babenga libéralité euti libéralité za action moko ki kitoko euti na kati ya motema na yo sans que ba forcer yo mais pona bolingo za nango pona likambo ngo lingo salema obimisi donc to ça sur na période wana te balela kabino tala bana na bino tande basali Eliane tande basali Peniel tande basali ba borezanga kombo obike na likambo ya Moïse Mbio babor exanga kombo bazebele no ba kombo ebimite babor exanga kombo to prier pour la bango bokote la bango za faute ya bango te bazaki manipuler église alelo comme secte manipulation donc bo prier pour la Peniel bo prier pour na Eliane bo prier pour na babor exanga kombo donc merci donc elon olobaka na pesi bato tumbo te nazomona bakoma wa donc elko nzongia azali azotala biso Congo News Diaspora Bibi Mbo Papi Kowete mon ami namoni su Vasco awa azokoma donc nzamba pambola bino donc c'est ça donc ngande na obeta pa sete na likambu ya roi David na lingo yo kango te ko roi David abomaki roi David alingaki mwasa ya iri mama oza David na te oza soki David te donc ozo kende église ezali pour na royaume de siende bateya biso ke tozo kende église pour un jour oyo ekoleka anase lobi ata Olivier Bole comme sous le quoi dimanche bandeko donc oyo parce que comme le boulot comme on recruter ba pasteur ba banoya oteya bolandaka po ba nyokoli bino donc tata Raphaël a engagé ba pasteur oyo ya mbongo te oyo kaka à partager donc c'est ça donc tozo ba ke kolanda te prédication papa wana pasteur abimisi o roi David abomaki nyoso pona soutenir buzo ba te soki mabe ezali soki nga pe na sali mabe il faut yebisanga ke Jili osali mabe ndeko nga ya ona sepela no Olivier Boyatika na bwa kulata ba flair poni poyo ataka kamba mo so asali mabe o atake mère place no saki mabe donc ngala lingala nga batu ya ba hypocrite pembe na ngate okumisanga oyo changa na kati ya libulu te so na sali mabe oyebisinga Jili tu as mal fait
zala entouré na ba camarade o ba zongisa ko na nzela koza entouré na bato bakumisa oka te ba ya kweso na libulu na poto ndenge ba yeli biso ba komeli biso ba longo ne touchez pas mais ouais bozo yo kango susu eza susu te Nicolas comme roi David avait tué Iri le roi David est sorti avec la femme d'Iri donc Nicolas nde yango zo régner bozo mo abuzoba papi correct alobi abi elo moko abi problème euti na début comment appeler quelqu'un mon père spirituel hors Dieu est esprit donc confusion totale donc il y a un peu de moi garçon moko boye auti na bandala mon père spirituel donc Davida. On a un seul Père. Jésus a dit n'appelez personne sur la terre Père, car vous avez un seul Père qui est dans les cieux. Est-ce que dans la Bible, en auto, comme il s'appelle le thème, Yuma, Botobobo, Banisu. Bakebele, donc c'est ça. Papa Zara, mon gars, la ciel. Moi, là, Jésus qui ne kombokaka. Azateke oh ya Yesu, ayayate. Yobi ajne. Et bon, ce que bateau bandi, babota mavaya ya. Babengage yaya. Donc des bêtises, vous avez même qui congolais la rate qui Yesu. Non, Jésus a sa frère. Au Kobenge Jésus kaka. Vous comprenez? Azani la ba komote oh yaya. On a flatté. Ils ont flatté. Frère. Bon, parce qu'Abraham a bien Jésus petite. Pas Abraham a failli. Mais Jésus a dit avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Donc, la nègre esprit, Azam ou Kolope Abraham. Mais donc, Azam y a noté. Donc, Azam frère. Azam ma frère. Netinga Azam frère. Il y a Alain Kindeki, il y a Maman Booster, Azam frère JF Ifonge. Moi, ma banga, papi correct, dans un frère, il y a nani, il y a nani au Moutabiso, il y a président de la commission. Bongania, il y a nani, il y a président, il y a Cocotte, dans un frère, parce qu'il y a Jean-Paul Idikaï. Idikaï, ça frère, Idikaï, ça master, il y a un frère, Gervais, frère. Bon, si bah non frère be bazali na ba non sœur bazali. Na sa frère na ba moté ba bazo lia ba mbonga. Oh toi lia ba mbonga congolais na muyibi aza frère na ngate. Eza la politique, eza na vie sociale, eza na église. Si tu prends l'argent des Congolais et que oza lokwa ka ku ba Moïse Mbiye na bengo frère poani. Ba frère na bazali, na pe na ba El Kozonga aza frère. Na Bruxelles, toi, la star l'État. Donc, on va te clôturer. Donc, c'est ça. Donc, pour ma émission, il y a pasteur Moïse Mbiye dossier. Moi, je suis à T24. Totiki, Tolobelango, c'était pas ça. Eh bien, Zokendo Kata Katabasi, Kuna Biso Tozarate. Ezali parce que Batu Babaki, Abosi Lisande, Bobanda Hina Bolia. Il y a un aussi. Donc, Karamu Keba, aza frère. Toza makamusu to lobela to vandela ka makamna bangote parce que Mireille Kolo, aza sœur. Ndara kuna biso toza la raté. Donc ezali kaka po batu ba insistaki dans Nzambe apambola batu nyonso o batali biso ba o ba kotala pe mission aussi Nzambe apambola batu nyonso donc c'est ça. Donc ngala obeta ka c'était pour makambo ba David, roi David o David abomaki mama kolanda bongo te sinote et ko sala nini et ko bebisa foi na yo il faut ça nini o tosa Nzambe soki Nzambe apesi yo souffle de vie kanisa o Nzambe azosa pona yo kolanda te o te roi David na moni neti bayimba bando bebisa ba chrétien mutu to ndenge bado bayimba ba encourager ba chrétien ba sala mabe non Jésus Christ a kufa pona biso na nga pasteur te mais azo bana ndenge ka to yebeli Jésus Christ a kufa ki pona biso to za sauver alors elle a sauvé biso za pona ni poto tika makamnyo so o mabe to salaka to ya epane parce que ba Nzamba prometa biso royaume babi o nyonso tozala ngo na se na moi ekoleka mais
bokondi ya solo ezali oyo ya likolo, n'est-ce pas? Alors pourquoi yo okende kolanda ba pasteur bazo encourager bêtise te? Parce que le jour où tu vas mourir okende yo moko et ba tout non te ko ba sambe la place te. Non 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 non, ozana compte à rendre na nzambe. Alors soki olingaka nzambe na yo continue kolinga nzambe, kozala na yo ambale te na bamakambo bango bazo kosala bayebi makambo na bango bazo sala nde na loba air nyonso yo tosa nzambe na yo azopesa opema mama nde na telemi awa bamisusu siko baza na bopital eza te mpo baya mabe, eza te parce que biso nde totelemi boye na bonne santé na melaka comprime moko te nde naleki bato mosusu. Non, eza grâce nzambe apesi yo. Alors nzambe so apesi yo grâce, tambola pe na obanga ye, éviter oza mutu na yebi kokokwesama mais ezala te ekoma accoutumance nde balobaka, ekomi seconde nature. Donc toi ça devient une accoutumance, faut kwesamaka kaka okwesamaka kaka otelemaka te. Non, moi nzambe soka kwesami faut atelema atika eloko oyo asalaki, soki ezo continuer kaka ça devient un problème. Ndenge mama na biso intervenaki awa bamisusu fo bakemona psychologue, bamisusu baza na problème mais bazo koyeba te ke il faut soigner bango pe. Nzambe asali parole de Dieu mais apesi pe batu sagesse, psychologue bazali, médecin bazali nde na loba nyonso. Nzambe aza contre batu wana te parce qu'il y a des gens qui aident batu beso ko tali bango comportement la bango zomona ke azana problème à comportement, azana crise bamisusu bosa crise à identité. Crise à identité so tangi ba livre to zuba ko a psychologie so tala penzo ko ozo sa pas crise à identité, donc mususu pas crise à comportement yo so tala ba symptômes mais comme bato batangi ba ku wana te moye ba détecter ngo ezati mais biso to détecter po to sala na bana no détecter facilement que oh mutu ne anormal te. Donc voilà, il faut rester branché na parole de Dieu. Kolanda te moi nzambo to azotalanga kolanda te o bato ba yebi makambo nzambo a juger bango na nde ba salela mais yo kokoma Davina te o roi David te kokoma te komeka kukotielo kwa na mtu na hote. Donc c'est ça lo nga pesa bato mboza moni muta apesi nga mbote awa Ange John Gaspard d'Ange. Donc salut nzamba pambola batutu batali ngai na pesi Alec Ndeki mbote ye mutando ko sa puna na réalisation mbote Gervais Bilili Gervais Kaindo Patricia Kaindo mbote batutu batala ngai Alfred Mambu na France Pascal Tukana Bundes. Donc batutu batala nga mbote na bino nzamba pambola bino ebele mbote pe na Pape de Réveil lobi tozala na maso na biso politique oyo alingi masolo ya mboka akoti soki ko intervenir ou intervenir. Donc nzamba pambola bino malgré grippe mais na sali kaka émission donc pour na ko servir bino. Donc c'était ça. Que l'Éternel vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme soit avec vous. C'était Julie Poya Lama, Toronto, Canada. Merci.